Alors bien aimé dans le Seigneur, nzamba lola pambola batu surtout bakolanda message oyo. Nayeli susu nazali prophétesse Emerbi clairvoyante de l'Éternel. Voilà, clairvoyante de l'Éternel. Nazoki message moko donc nzamba pesenga message pour la manique de John. Ngana pesa ba message na ngai o na zwa repa nzambe. Soki message ali mabe na kopesa, ezali malamu na kopesa. Manique il faut yebake na sana ba message belle pona ye makamu mingi na mona ye mais message oyo na lingi na komisa yango parce que na moni eza message moko important eza pe pona bien na ye yango ngai na préféré na molimo wa nzambe toucher ngai na lobela ye pour azala mayele nzomona voilà mutu moko aza parfait na mokilité mutu aleki mbala ninga la malamu azate pe mutu aleki moninga la mabe azate biso tout toza na ba défaut toza ba sainteté biso tout toza ba tamasumu mais to sera fort toujours ya kolinga ko tambola ndenge nzama lingi to tambola en tout cas message oyo bo tindela ngo manike tango ko ka message oyo yoka message oyo na molimo na mayele nyonso tu nzambe na nga sunga yo ka message oyo zaki ba 4h 5h nazoki message oyo kobondela na lavana pesa message oyo peut enze sumasi ya sunga ngai oyo ka message oyo na bolingo nyonso pe na motema ko kita nzama pesa o kimia na motema na kombo na Yesu Kristo Père éternel Yesu Masiya ndenge na pesa message oyo lakisa kinga lelo le 4 février 2025 ba 4h 5h message oyo ezali pona yo Yesu Kristo yo muto pesa kinga yango na ngina ya kolobela manike sunga ye ayoka message oyo na bolingo nyonso azongo la considération tika ete Yesu Masiya opambola manike opambola bana ye opambola vie na ye nzambe na bomoi otindi ngai na pesa message oyo parce que oyebi tina la message nyonso yo pesa ngai message omoni eza important o touchenga motema nga na pesa ye yango na ngina ya opesa ye et denga na pesa message na nga correct pe na vérité nyonso devant Yesu Masiya pote komo na yekumisama ozo lokumu nzambe talisanga makambo so bele lobela continue ko lobela nga Yesu Masiya na ko pesa ba message tika te kimia na yo ezali kolabo moina ngai na kombo na Yesu Kristo amen. Pendant que na bana ko bonda molimo nzambe bisingai ba message nususu na kopesa yango mais lelo te lobi pete mukolo ya kopesa nga permission lelo na like ola pendant que nazaki ola na pongi na molimo na se retrouver nazaki na manikie na ngone na molimo bien aimé et cause à paix réalité spirituellement to kutana kinebi to mona la kinebi peut-être nga na yebité mais souvent on a réel na mona kamani ke mingi na molimo na kuta na kanemi na molimo pa femo ga yeba raté lali na moni ngai na zalaki na manike na mona mosimo ga zaki peme na manike sko manike zaki na telefone na maboko ngape zaki na telefone na maboko mais fimo ga zaki pembeni wana na chaki kate na mona fimo ga zaki pembeni na ye na yegi tozo solo na manike tozo solo na manike pendant que tu so manike la sanga téléphone na ye téléphone kitoko ngabisi téléphone kitoko suma téléphone la sanga téléphone na ye ngapela téléphone nga to solo la bien et tout là que to so na manike na molimo ngala ngozo message ya nzambe na zo message ya nzambe talisinga la moli ba pesi manike ndeti cadeau moko boy mais na kati ya chanson na mona ki enveloppe pembe ne ebite exactement ni na kati enveloppe pembe wana na vanaki na manike na sa manike na moli ba pesi cadeau moko boy na moli ba pesi cadeau moko benza ma pesi cadeau moko ba chelo ba june enveloppe pembe ndeti cadeau ba pesi et puis na zo mona nzamba tindeli yo bato malamu nzamba na moni nzamba zo tindelo bato malamu na bato malamu nzamba zo tindelo wana nzamba zo talisanga soki okozala bien na bato wana okopambwa makasi pe okozala élevé pe nazomona na molimo nzamba zolisanga soki manike akozala malamu na bato wana eza na condition soki manike akose comporter malamu voilà ezaki mo nzamba etinzaki soki manike akose comporter malamu akopambwa na sima bato oyo nzamba zotindela ye mbona nzamba ezaki ngai wasi ko nazo swana manike nazo ebisa manike directement tant on na bandi ko sa message na pesi manike message na ebise onyo sunza matali singai et directement pouf na moni
na lamuki ndeti molimo yango zuna nzoto kwa ndeti na lamuki directement na bi onzambe o message ni nzama pesa na message kitoko boye na zu message wana na registrant na téléphone ezaki ba 4h 5h mais nzama lobela nga mingi pona manike makambo asala ngai ayebi makambo ya sala ngai mais simba na ngote donc manike ndima bizala bien na batu po lipamboli ne ko za sima ya batu wana yango wana message yo ezali pona yo tikete Yesu Masi ya pambola yo azana yo na kosa pe message ya français nango ndama pambola yo merci.